Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Ngana obanda tia caméra papa. Na koleka lisusu na émission moko te. Soki papa na biso oyo akufi. Ngai Jeannette prophétesse Jeannette obino nyoso boyebi. Na zongeli vie. Bomoni témoignage nyoso ngana pesa bino. Soki papa oyo akufi. Nga Jeannette na zongeli vie. C'est une maladie spirituelle, c'est qui physique. Alors, la physique, c'est un moment spirituel, quand tu as la caméra, et comme il y a des défis, on a dit. Oh. Ouais. Soki, c'est vrai, mais Soki, où t'as dépanné, Soki, au salon pour la gloire, non, on a extrêmement. Tu vois, donc, ma ramène un zambi. Abika, t'es un mon amour, la seule mon salaire a imposé le beaucoup. Mais, oh, et Kali, papa, mouta simbla ke mundu kia zati. Moutou pas tchèque en épreuve à Zadé. Oh, tu comprends? Yé moko a memi makamba nzambe na lolenge moko. Na yo conseiller ba. Mais si Mathieu tozo pisaka masesi. Te o, non tant la Bible, na yo conseiller ba prophétesse tout. Bali ko yo kati. Ah yango. Baza pressé, yango mona ke ba obesa ba tono. Tu vois, balingi kozala enseigner te, balingi bango bayebi mingi. Bango bayebi mingi, bango te basola na nzambe, bango te ba monaka, donc bango balobara. Or que prophétie est sauvarité, et le recevoir tes paroles. Biso to ba disciple à Jésus, to linga ko mekola ye, malgré tozo ko manesi tozo ko maté mais to ko maka parce que yende mutasaki ni abengi biso. Être prophétesse et sous qui car la prophétie. Oye ko la Bible. Ce moment que Saint-Esprit le baté, pourquoi tata ba théologie ba ndeko na botan la Bible parce que on prophétiser na yolobi likambo salami oui bravo ndeko mwasi. Mais diable nenga zana aksoka kanga Yesu na makomi. Bongo yo mto yibi makomi te po diable beta yo penza ba double patch. Okoyet. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune Yangaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala. Avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur, matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir.
bien-aimé dans le Seigneur. Kombonanga Ezekiel Matitika, naza prophète, oh Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yi don, yako sambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimia ezate na kata libala. Mobala zulo bambanda, soit mwasa zulo bambanda. Odana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance. Oluki nyonso ko sala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio au contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Et ça numéro ya prophète Ezekiel Benganga na ko sambela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okobika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créez une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Oetali, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube. Protection de vos vidéos. Boostage. Monétisation en RDC. Prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios Etali site Nayo. Benga Biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Nga biso mukolo nzambe akokoma distrait soki nanu babengyo te kozala pressé ya kondima présenter kaka ndenge na yem sarabino était apprenez aux enfants à parler et aux adultes à se taire. Ya mukolo mwa lelo na kati ya police de Stanga Roger Bouya eza surprise pona bino bo mesana ka déjà po ete ekozala tango mususu ya suka pe ebandela pote to ebana komona boyebi ete oya bino bumba la congolité oblige. Hein Brad oui bien les sola congolité pe et royo kota epanae poto ibarate azalaka congolais topé ndenge tozo kaka ba bremba ngonyonso ba omemanga muna kati ya Congo mais sinon teye bumba na yebisa bino ete so boyebi masolo ya Kinshasa te botunaka bisolo ya bumba. Mon ami personnel, mon frère Brad na pesi mbote po ete mukolo mwalelo bolinga bozwaye na kati ya police de star ya mukolo mwalelo kasi Polanga Roger Boya mukolo mwalelo to sepela ki na kati ya Shebiso Télévision était na kati ya conseil de rédaction to vandaki pona koloba était ya mukolo mwalelo singela na pesi la bino masolo oyo ezo sala polémique sous le toit basali na nzambe to ebi susu te soki ezali kwiti ya bapeli ya poto e soki ezali bapeli lekebele mama bikisa ngai tata bikisa ngai nalalaki kingwe bendani prophétie ye biloba lobe bandi lelo sikoyo biloba lobe komi ko rattraper batu misusu. On a toujours dit à la télévision ndenge biso bae o to sala communication to yebaka ete la communication ko matisa ope bambio ko matisa ezalaka pasi mais ko bambayo c'est dans moins d'une seconde. Comme on a essayé, ceux qui bino bateau bozalanga penana ezali la Rolanda la communication bobo sana histoire à Messi tanga boaka ki micro journaliste o ekomela gae na katia match me ba filmaka ete et so on a bena montaza na katia stade a beta balle mais joueur na ba filmaka sauter botala niveau ce ko bebisa ba bebisa ki image na donc tout tirer très attention. Alors lelo tozana li solo to yeba na kobeta ngai pona ngai soki na koti masolo ngo pona lobaka ete ko mesane ko ma infraction ngai mesana ngala mututi na mesana ngane na musala Serge Jeannette soki prophète Léon na yelio penda po to éviter bisala sana biloba loba munoko betsa batu fimbu munoko bikisa pe batu o pe tozana e botika pe ko koti sena likamu o ya yebite mais to yebi niveau de fonctionnement et de communication, to lukara ba buzz, to lukara boy, mais il faudra travailler sur le plan professionnel. Alors, pour la nini déjà n'attaquer déjà en avance
ya koloba ete c'est prophète prophétesse Jeannette na yelio pour ma solo betaki foin na foin olapaki seleka lié yo donc lisolo ya prophétesse Jeannette zongelaka ndenge so balobaki zongelaka betaka musique c'est-à-dire zongela ki danseuse pour musala nzambe oyokisi yango soni ba oyo wapi basalaka yango na ndenga bosembo tala niveau bazali sali alors lelo tozali na moko ya ba sai na nzambe oyo wapi asepelaki na nkasa oyo wapi to yebisaki ye to bengisaki to yebana kosola makambo oyo parce que c'est une honte dans la famille chrétienne comment on a été moko a télémisé tanda ya Yesu Kristo kasi batumba yango na soni boye na kolapa seleka oyo sali kitoko te toza bongo na évangéliste Valdoger oyo wapi to yebana kosola naye avant été to yebana kokota naye na kati ya moboko ya masolo api tokosola naye mukolo mwa lelo tokoyeba na kopesa ye mbote pe ba impression naye par rapport ya mukolo mwa lelo pe tolakisa bino no ba image oyo ezo briller sur le toit. Évangéliste Valdoger na pesi yo mbote. Mbote Papa Roger, mbote na kombo na Yesu. Amen eza mbala yambo ngai personnellement Roger Boya na yambayo na ibite buzala tango nyonso na oyangandeko. Les Congolais ratés, mais sûrement il est Congolais. Pour un Congolais, Brad Bumba. Lélo, vos impressions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, où avant tout quota, na vif du sujet, message de Kozana pour na bananza mozolanda. Message de Zakamoko, tout chilande isumotema, tout chila epelikia, tout la parce que yé atambonge akoyate. Mais si hôtel Valdoger na kweya alors finga na kweyi ba bien souvent sima na ngai bijja ko kweya na mutu oh de mo ko so miche de ko kweya non na mutu na biteke na kweya mais na mutu te pot de ngo okay na Valdoger na ko kweya na nga donc so miye bijja ko kweya na non tali sa batu source eza Yesu donc Yesu ko talelié ata mo pepa kweya te mais oui beloko le bien ni bangsima batu mususu ba oui parce que la déjà likia oui naza mutu so ngala décevoir lelo bato nyonso balandi bandimelanga OK ba kwei batiki osambela mais so bataleli Yesu ngana olakisa bango atanga na kwei prière et continue œuvre de Dieu peut s'arrêter te nzambe peut changer te pour comme soki mutu awazala ka nzambe oui peke to weba na solo nzambe pas mona na raté pour abike makambo amona ko soka mona ta musasa mi pengwela na ebite bon ngam esa ngande pasi bandeko boyoki lelo pena nazana minduki moko pour l'évangéliste Valdoger en tout cas lelo pena arobikate arobimate parce que makambo esalami ezaka epande kona mwasi pona nini ekena nukuna mais avant ce kotokota na makambo ngo prophétesse Jeannette na yelio siko botala maloba oyo wapi alobaki na artiste oyo Guy Mario oyo awe kasi ye alapaki seleka koloba ete soki awe ngai natiki musala nzambe kokoma na politicien te po politicien neto misana lokuta na bango bongo ona kotika politique soki nani asali loko boite mais tala sikoyo lelo ndengo fingisi ko nzambe tota nanu ba image wana peto kutana sima na koleka lisusu na émission moko te soki papa na biso oyo akufi ngai Jeannette prophétesse Jeannette obino nyonso boyebi nazongeli vie bomoni témoignage nyonso nga na pesa bino soki papa oyo akufi nga Jeannette nazongeli vie na promettre bino nazongi parce que na tie à l'épreuve alors mettez-moi à l'épreuve botala soki na kosala te botala soki na ofunga mandingisa ya lola te soki azanzambo azopesanga ba mission ba village que zonga te soki azanzambo azopesanga ba mission ya évangélisation te na monde entier pour que peuple de Dieu ezala sauvé soki azanzambo te ngai na etala vie nanga pona ye azwa vie nanga komisa ngo témoignage pour na peuple na ye soki ye muntu alakisi ngai vision ya lelo te ya papa na biso to vanité nzambe a permettre que papa akufa mais à cause alliance oyo nzambe atraita nanga esika muntu azalaki te alobaki nanga alobi nyonso yo kosenga na kati ya ministère na parcours ya ministère na yo na kokokisa na yango
nzambo azomona nga likolo na bandeli liboso monde entier ezotala nga nzambe soki oza nzambe soki ya solo yo moto benga ngai nzambe ngai na maître ya le preuve pour na papa na biso amen tango kamere ko ya lobi ezala zo témoigner mon na nzambe je m'en fous na malade azobela je m'en fous na ba hôpital à mine na koti je m'en fous na ba koma malade je m'en fous ceux qui ont maquillé ceux qui je m'en fous. C'est que moi je sais, Nzambe na biso za capable azana stock ya misisa ya mitu ya ba nerf ya ba nyonso parce que yende alobi nga moto na keli litoi boza sûr que na yo karaté nga moto na keli miso komona boza sûr que nazo mona te c'est que azana stock nyonso na lola ya ba parti nyonso nzoto na biso il est capable de restaurer notre papa. Il est capable, moi j'ai la foi, je crois en Jésus-Christ de Nazareth à 100%, je sais qu'il est capable. Naye a pona robonde la mingite. Naye a pona ko salaka pona ko accomplir na vision o nga na monaki. Amazali bana. Mbona tia le preuve. Azanzamba ba preuve. Naye bi maladi papa zobela. Naye bi angote. Nayebi tansali na maladi ote nayebi nanga te mais nga na tie nzambe na nga le preuve oye mutatindi ngai papa kokufa te amen akovivre amen il faut à témoigner amen il faut à loba po eza na bato ye faut abikisa amen eza na bato faut ba croire que nzambe aza na bomoi à travers papa akokufa liwa bato na mokili te na prophétiser na ndako liwa eloko nyonso ekelama na nzamba lola eloko nyonso oyo ekelama na nzambo akela likolo na se moto nyonso akelama na nzambo akela likolo na se aza na pouvoir te ya kosimba bomoi na ye nzamba permetaki basimba Job me basimba molimo na ye te na kombo na Yesu Kristo na rache na monde ya Job na raché ndako na monde à Job au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na raché santé na ye na raché molimo na ye na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth marebo shaya mabroto naza coordonné maintenant na ba force nyonso ya ténèbres kombo nyonso malade o nyonso eza ko régner na kati ya santé ya papa ebandi ko nyokola ye depuis kino lelo fini la récréation na ekokata hémorragie nyonso ya moi ya butu ya tongo ya pokwa marebo sa ya mabroto robo santa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nakangi minoko ya bato nyonso oyo bazo déclarer vie ya papa na kufa oyo bazo proclamer retour à l'expéditeur na annulé yango na makila Yesu Kristo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chandara Morekoya Yama Blotoro Amachela Mamai Chela Mamai na Chevere Bosaya Roko Sonto Robo Shanda Mabete Yendere Bosaya Rabashima Mabro Mari Kantara Bashendere Bose Lika Mabroto Robo Shika Mabrataraba Yendere Bosantere Borekoya Bashika Imagratara Shendere Bosaka Yababa Ike Mabroto Robo Santara Baraba Nazo transmettre à your vie. La Bible dit l'Éternel, il est la lumière qui éclaire le monde. Naye na kombo ya Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est la lumière qui éclaire le monde. Naye na kombo ya motote. Mais naye na kombo ya Zamba Lola. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Zambe na yeba ki papate. Zambe na yeba ki famiote. Yesu yondo tindika na kata libota oy. Zambe soko permettre lo kwa mabe e comme la papa. Zambe sonye ko zonge la yo. Papa na moma oyo Lazare azalaki na kati na kobela. Seigneur, libota ya Lazare e ko
lukayo nzambe o répandre bango malade ya Lazare eza pona ko mema na kufa te Yesu je déclare na butwa lelo malade yo nzambe oye niokoli papa ko makino na santé oye eza pona ememe na kufa te mais apote lokumu nzambe ezonge pa yo soki yo permetaki akufa pe asekwa parce que nzambe kera bashaya mablotorobo parce que oboya kufa liwa ya maboko ya bato bato nyonso bakelama na yo nzambe eloko nyonso ekelama na yo eza na pouvoir ya koboma yete oh nzambe na ngai le Dieu de mon alliance papa na telemeli force nyonso oyo ezouta na nzela famille na ye na nzela famille ya mwasi na entourage nzambe na lola le roi de la Bible oh Père yondokela ye Yahweh lève-toi Seigneur lève-toi parce que asa komi na suka oh libote était déjà point na vie na ye baninga bache point Yahweh ba publication partout ya kufa ya mwana na moto mais nzambe yo lobi oh na bana kozela bokoma na moment oh pour que nzambe na telema na ya kwa jure Seigneur siko otelemi ozuka point o bachaki point ozuka ke sika o bachaki point po bandi okoma vie ya sika okomi vie okomi vie. Oh merci parce que Seigneur au côté ici vie na kati ya vie ya papa. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Et je proclame au nom de Jésus. Yoko kufate. Okobika na kombo na Yesu Christ. Okobika au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Et n'a déclaré des gens sobiki. Parce que la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir à la langue. Et l'Éternel dit encore dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 1er du 7 à 18, c'est l'Éternel qui tient les clés de la mort et des séjours de mort. Tu ne mourras pas, tu vivras, parce que c'est l'Éternel qui tient les clés de la mort. Donc on a nzambe na lola, on y a fongoli bikuke na ye, abimission na séjour de mort. Pendant que bazaya poya ko lukayo, na butu na momo zolala, nzambo apesho makasa kolamuka, alobi na ngala ebisa oboye. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, toi tu as dit, Nzambe, Nzambe nanga a changé mai na vino, mai a changé mai na vino. Seigneur, oza le sous maïté, mais comme il m'a kila na yo. Amen. Jésus-Christ nazo melisa papa makilana. Amen. Nzambe otindenga na mission. Nazali simple instrument oyo sepeli o utiliser pour la guérison ya mwana na yo ya mosali na yo. Nzambe na qualité ya basali. Seigneur sauve honneur, sauve kombo na yo. Soki Seigneur osalité sonne kozala yo ya ngati. Oza susu maite za makila. Pendant kazo melango nzambe. Esika nyonso oyo wapi esprit malade puissance nous sommes molili evande ko konza nzoto nae ko lia nzoto nae ko mela makila nae ko silisa makasi nae pendant kazo mela Nzambe makasi ezonge na kombo na Yesu Christ. Papa makila ekota na nzoto na kombo na Yesu Christ. Papa santé ekota na kombo na Yesu Christ. Papa monoko ne fongama appétit ya kolia ekota na kombo na Yesu Christ. Nzambe guérison totale parce que ozali nzambo yo bikisaka na totalité. Ozali nzambo yo salaka na totalité. Ozali nzamba likupuma te. Ozali nzambe ya totalité. Seigneur délivrez kangola ebikise na totalité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soki abikite na tiki musala nzambi tika na déjà pour nanga tika na lingi na ko pena ke ozongi maison mère ozongi BCBG ozongi dakumunda setika ja frère Christian ozongi na yo soki eteko soki e pas fali OK déjà na maloba nao
soki yo nga na yambio na chebiso te pona o renoncer na kosenga o présenter ba excuse publiquement te tika nao bana poto nga na koyebisa bino ete pona ye déjà boyi ba place au kangele liboke évangéliste Valdoger oui botala mosala boko mosala pona bino ezalaka moi de la femme violence faite à la femme boy na boy ya lelo siko na katia mosala nzambe voir l'une de vous yo peut déjà j'ose croire que ba bengi yo peut pona bato mususu ko déplorer situation o esalemi ngana kangyo nano en tant que moi si po bolela ko bele la violence mais tala niveau bo violer biso na lukuta mune na kata ministère ko loba été na lapisele ka zwanga bien ba zué pe bien abuki lukuta ya wana yo lelo yebeli ko loba jake ngana ko pengwa na ngasoki na mikweli na ngado yo moko so milengeli déjà que so na mikweli na nga bolongola nga déjà na cadre ya Sœur Jeannette pour na ana nga mutu na ana makila na mai. My God. Oh, c'est ça. Mon frère, tu as une image na yo. Et c'est ici tout et ça passe. Tu as une émission. Tu as. Naza. Ouais. Bon, le problème. Quand on a été. Oui, c'est ma sœur. À quoi citer? Non, le problème est Ali, papa Roger, il faut eba. Moussala auto sala, ils ont un principe. Il y a Liboso, ils ont appel, il y a Mibalé, ils ont préparation, troisième, ils ont mission. Alors, Moutassa rappelle, ils ont le maître de la moisson, il a bien Arabiso à sélectionner. Il fait grâce à qui il veut. Les gens de Gonabiso Jeannette, Azaki na ndenga sala témoignage na ye, na masumu menzambe na bolingoana, apona qui ban sorté. Batali atali aponi Jeannette. Cela ne veut pas dire qu'elle est spéciale que les autres, non. C'est une grâce par sa bonté, par sa miséricorde, à sa ligne de Gonabiso faveur. Deuxièmement, étape à préparation. Et ça, étape où Saint-Esprit a enseigné. Parce que tu vois, un enfant, moi dans un bébé, au coup, blati sapatemba, mon tambola, en quoi au boucan. Parce que mes coups sont pétés. Il faut écouter endurance. Dès que on a déjà maman Val dans le biawa, on a non, il faut écouter maman. On a déjà qu'il y a une incompatibilité. Donc, il faut moi, dans préparation, cet esprit, il va t'apprendre comment parler, comment dire des choses, langage divin, langage de l'enfant de Dieu. Parce que biso basa na dans le langage moroté na ba femme ordinaire. Biso dans le langage moko tozaka bien préparé, bien aiguisé. Au moni mbeli so osombia on peut kata bien, il faut o ne va miso ba palola na se miso ba cha en mine. Donc nzamba préparera biso zo briser biso parce que to utina mokili tozana ignorance. To yebi locomote parce que yebi que non mission na zo chabino terrain wan isa glissant. Terrain wan isa na banzube. Alors il faut les étapes à préparation pour les en côté ça yo recoutant obstacle recoutant épreuve. Alors grâce à préparation on a des ça que au surmonter ba épreuve tout ou ba comment maîtriser problème non sur comme là. Maintenant avec nos sœurs aujourd'hui prophétesses tout ce qui et tout ce qui passe à la télévision balingi appelle la mission ba bazo sauter étape à préparation. Il y a un non, bah problème, ils ont commencé à servante même du serviteur. Télélo, ko tchaba serviteur, télélo, ils ont un bino penana. Non, on n'a pas nzambe à la carte moko. Moi c'est mobali azali. Bino ça si so pas si bino basi. Non, tu vois dans ce sens-là. Donc bah tu sauter étape il y a préparation, on nzambe yemo quoi apprendre, comment parler, comment faire ceci cela. Bah kotimba moko na terrain bongo ya ngozo mona ba scandale, ils ont ça la makasi na kati ya œuvre. Merci Valdoger. École peut m'ouvrir la formation. Mon ça a m'appeler. Il m'a dit cette nuit. Et ça lui la mugina ton. Le là, avocat à la rawanate. Juge à la rawanate. Il m'a parlé. Preuve mon côté à la rawanate. Malama autonomie. Alléluia. Amen. D'abord une école aux intellectuels. Le que pour n'aba cerner yo pièce mon co ils ont attesté que non. Sikoyo au réussir na eloko songolo ba pesa yo preuve moko mais oya mamanza mezaka o lamuki o lalo lamuki Dieu m'a parlé cette nuit. Non, tu vois pour préparation moi il y a un technique na mukili allez sur ça soit déjà préparation na dit rodé. Tu vois la personne d'hier et la personne d'aujourd'hui bah comme a des choses différentes. Dans une tika ya ndeko Jeannette il y a hier
azalaki oyo azalaki wana danseuse tu vois ndenge asali ba témoignage na ye et aujourd'hui to moni pe ndeko a changé et loko et ça la que moto ayeba différence et ça ya wana a changé toi changeaka pour oyo mona na que non za susu tout donc à l'équipe 3 étapes azaka danseuse prophétesse et puis abouki le kuta. Non, c'est parce que dit que non, quand Dieu vous appelle, témoin à la raté, moutas à la raté. Et là où est allé Saramokili, et sa attitude nabiso. Il y a un aimé marabatou, bas s'accrocher panzambe, na comportement nabiso. Langage n'a plus changé à façon d'être nabiso change à donc sont qui trop agité et ça grâce à ni il y a préparation école voilà Saint-Esprit il y a moko orbanda ko apprendre les choses. Même quand tu touches la Bible au comment la lecture parce que ben le basa la lecture. En tant que interpréter mais Saint-Esprit le quoi benga biso aussi kabiso bonté à côté son en profondeur il y a pensée élevée de Jésus-Christ pour comprendre mieux les Écritures. Donc et là ça la différence c'est on a Sœur Valdogé, est-ce que comment on sait dans amis de comment Sœur alléluia amen Seigneur bien-aimé non je veux pas dire par rapport à attitude voilà je dis comportement Sœur Valdogé d'hier azaki soko lobi comme na yemba mona fingi mais elle est là non dit mana bima yuma pona yes mais je sais pas fingi vi bato za manta pi bato te wana zaki pona maramususu pona Evra papa te pona Evra papa la tout le monde ba luko libanda ba atanga fi bazi Yesu balobi ke anzambe te na boya non il y a parce que mais oyebi que non azaki trop direct non ezaki pona Evra papa ba sakane na ngaba ki non bo exagérer bo dépasser ba borne mais lelo ce mutu mo yo lo ba ke o Jésus kuta nani non non boyango parce que yene qui m'a donné la vie il est venu pour me sauver yo ke boya langa pe non c'est révolté tu vois dans ce sens là mais on ne se tika le ba fingi biso ba tongi biso et ça grâce à préparation école la Saint-Esprit donc déjà son na ki nengo lobi wana la sœur Jeannette, elle n'était pas préparée parce que na oya saliwana ça prouve la suffisance déjà na katia dans vos propos on a ramassé na katia propos préparation et zalaki pena azaki pena à vérité à sudité voilà ce qu'en réalité wana et comme de dire de n'importe quoi les lesuiers. Pourquoi être préparé? Parce que au Moni 1 Jean 5:19 lobby le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que nous appartenons à Christ. 1 Jean 5:19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc les diables ont contrôlé le monde. Mais bino biso toza katoyebi ke tozali nous appartenons à Christ. Nous devons agir comme notre maître Jésus-Christ. Tu vois? Oh et salami ezali sœur na biso à côté na mutambo ya diable. Ah sœur na bino. Sœur na biso. Ande na biso to boya été. Ah donc moyebi quand même que bloko nza na pas bino. Non, na lobi non, ngana otala ye par rapport à propos na été. Na zotala ka servante de Dieu. Malgré moi lobi que logo déjà. Donc yo o sa logo ba magistrat, logo oza na carte bien sur magistrat. Même pas. Ngana zotala ye na lisu ya mosali na Nzambe. Sœur na biso. Écoute, na pesi verset. Ça laisse à désirer. Sœur na biso à côté na mutamu ya diable. Non, il m'a dit que ba bengisa ke pona eloko abosoka zaki appelé non, exact question c'est que ça appelé. Le problème est avec nos servantes, serviteurs, baza pressé au côté de la champ de bataille. Balingi succès, balingi rapidité. Dans un monde où on s'est combo, on dirait qu'il y a un kanga. Or que avant bisoto comme alelo basal Nzambe, il y avait des gens qui ont vécu. Avant nous bisoto botamate, baleka. Ba misu ba ye biso tozo ya ba misu soupe ba ko ya kaka ba osala pe makambo oleka biso ezaka temps par temps. Il y a un moment que nous appartenons à Christ, nous devons faire des choses comme Jésus-Christ. Quand elle a utilisé ce langage soki abikité. Soki on est mutambo à diable, elle langage à diable. Matthieu 4, 3 et verset 6. Les tentateurs devant Jésus-Christ, il a dit si tu es le fils de Dieu. Soki aux amours en Nzam ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le fils de Dieu, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, oui, bayambo de père que makolonayo et boukanate. Est-ce que Jésus a salaki on t'a moi Nzam bete? Il est écrit. Parce qu'il y en a l'obit. Ouais, il est aussi écrit. Mais quand il a dit que... Ouais, il y en a dit il est préparé. Tu vois? Donc, Jésus avait la parole. Il y en a l'obité. Nous sommes venus vous aider tous le servant de Dieu. Tous ça sentiment. Il y a Nzambe. Moi je reçois des appels. De partout, téléphone et boucam. Tu vois? Et bon, ça la discrimination. Non. Nous sommes venus pour aider nos sœurs.
On comprend. Tu ressens que non, non. Je dis par rapport à quoi? Yo kanga bien attentif. Non, le diable, il est venu, il a dit si tu es. Là, si tu es soki ozali. De même, il y a le baki soki abiki akufi c'est que nzamba benganga. Nzamba benganga ça faux. Tu vois, et ça propos hier mon de quoi bimisi muta simbeli mundu kité. Alors, soki la sœur elle était préparée bien. Elle était bien prisée. Parce que Jésus-Christ est Dieu sur la terre. Il est venu sauver l'humanité. Diable, c'est sûr que est-ce qu'il y a besoin de l'accès à mon ensemble? Ce que bien comment ça prière mon vedette parce que tous en star même nous avons des vedettes dans Mboka na biso peut-être star vous la présidente de la République. Pour nous ma vidéo ko kenango Kasinde ko là Jésus a émis que non tu ne tenteras point au Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu vois mon frère, yango elongo la Jésus qui bonzambe na biso to ba nzamba rata ki kota na futa ki non. Yango siko là tozo tanga Bible, il y a cet espoir za ko instruire biso tozo mekola kozala lokola ye. Parce que yé moko lobi que non, yango na Jacques 5 to tanga parole de Dieu. Oui. Na Jacques 5:12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Mais que votre oui, maintenant ici, ça nous exhorte que non, nous qui appartenons à Dieu, la vérité, qu'on renforcer quelque chose pour faire montrer au monde que non, nous chez nous, est raté. Quand je dis Mika directement, non. Pour ne pas tomber dans les serments ni le jurement. Au moins, il faut servir à comme juger. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, ceux qui servent à Zala qui préparent, la écriture, alinga qui aïe comment il y a qu'à vivre. Parce que 1 Pierre 5, oui, tu l'as binini, ndekonangai. Oui. Tous à la parole. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Oyo kaka ezaka biloko oyo. Toye de bande ko kozala prophète ezaka te. Bon, Bible lobi boye 1 Pierre 5 oui, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qu'il dévorera. Donc diable a ébiqué à perdre. Ceux qui sont en train de qui parabiso te veto batama sumo to sumo ratu moma ye déjà kanga biso pour so ko foki li felo. So so ko longo na kana ye. O li felo parce que mais je vais nga ko fa na non li felo. Après zungu. Ils sont nzambe ma ngo mema. Tu comprends? Donc soyez sobre et veillez. Votre adversaire, il est là, il rôde tout autour de vous. Donc il est là, zolinga landela makamna biso. Asaki ni pona pengusa ye. Azo isaki ni pona pengusa. Yo mona na singa la bandeko. Oui, au cause de la prophète, au cause de la songère, parce que nani Joseph pas songère à l'otaka. Yango ala te yo moko mi komi sa prophétesse parce que le komi à l'otindo to ya bimi zambala kisinga. Mais surtout landi bato ba lotaka na ba bébé pe ba oleka na ba YouTube ba yo ba maramzamba yipsi ba. Ils ont bateau bazolota, mais jusque là ba garder. Mais est-ce que Joseph l'air à l'otaki na Genèse 37. Ndoto na liboso aloti yela bandeko na ye baza ko arroser ba fleur oya yezo mata izokoma kito ya bandeko ne kaoki la rabete bandeko ne babi donc yo za na idée yo koma ko continue biso to ngumba mela yo yami balé aye ko lota ni le soleil la lune les étoiles bangumba meli papa na interprété que non donc ngai maman na yo na bandeko na yo to zala ko ngumba melo yo za mo continue biso cela veut dire quoi message à Joseph ezaki codé et sengaki Moutou a un esprit saint pour décoder message wana. Tu comprends? Donc mais à l'autre qui a gouverné Égypte, mais à l'autre qui blo mozaki codé et c'est qui de même aussi aujourd'hui tu peux prendre. Quand c'est ça qui codé té. Et ça qui te que non moutou so interpréter on la monnaie bon c'est que Joseph Fazana elanga munene bilanga munene encore arroser ba tomate ba nini. Dans un message mon codé. De même aussi aujourd'hui avoir la vision ou le songe c'est deux choses différentes. Le songe ça se passe pendant que nous dormons. Dieu nous parle en esprit. Mais la vision, c'est le monde de la vente. Vous avez vision sur des Jonathan. Direct, ça se fait vite fait. Tu vois, ça n'est pas à décrire la vie. Yo monika avant di balati kilote mais ngala moni ndenga mususu. C'est ça l'œil spirituel. Maintenant tout ça ça demande quoi? Et c'est il faut prier mais Seigneur, pourquoi on a mon loko oui? Et ça a discernement. Si vous posez une équipe, je crois que nous avons jamais ça une équipe ou que non, bah il a pour la prière. On a pas mon message mon bah il est pour la prière mais ndeko mari a koufi.
Kasi ozo comprendre te loko na oloba ndeko na nga lelo ouais lelo loko zo sala biso eza ki égoïsme. Nous voulons tout ezala biso. La prophétie, l'évangélisation, le don de miracle, le don de prier, tout. Il y a un monde qui est battu, bazo bête à côté. Or, Dieu a donné chacun à mesurer don selon les capacités d'une personne. Quand on a l'homme sur la relation à Souki de Naomi Zoa, prophète Samuel Zoa, prophétesse Lorraine Zoa, tu vois, tous en équipe on bat tout ça là bon. Nous avons repéré un message de réponse qui est passé en Naomi. Mais la roue batte nzamba la singa banga l'ensemble alors nios toana et les caranaton il y a préparation et ça très important oyo combien de on biso et ça sujet ya mokérité mais to tirer les sons biso ba auto tikali ya koyeba que to il faut connaître d'abord ton Dieu a camarade na biso te aza papa et puis nzambe ba commandera été soki abikité non au moni langage wana au diable akindaki boso ya nzambe na Matthieu 4. Si tu es le fils de Dieu, je n'ai pas besoin de te prouver que je suis le fils de Dieu. Je suis et je le resterai. Je mourrai tué. Mais il y a aussi le bon mot. Prière, il y a Jésus-Christ et pas les disciples. Tant qu'on va enseigner prière. À Senga qui va le bakaboui. Il y a peut-être un soir le biga qui est là. Tata to ba et ça c'est pas Jésus. Déplacement ninga tchanga pe ba koko mais et ça débat na bisoté. Dites ceci notre Père qui est aux cieux, qui est ton nom. Donne-nous. Donne-moi. Non, notre Père qui est aux cieux, au moins la Bible est codée. Problème pire en hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il a codé. Il a modèle, il a principe pour bosser la prière. Premièrement, avant de débuter toute prière, il faut commencer par le remerciement. C'est très important. Allez au comment on sait exemple nous sommes au bandara nzambe pesanga au sali pas même au sengité ni la repentance ba mon pesanga na ba problème boya on que ba prière ba tuza ko zala exaucer donc on ne peut banera bon ouais ya on a lobby au moins problème ezali nettoyer spirituel au moins télé et matisaka pe bambaka ya on se remarquer ngalinga télé te attends tu vas commenter évangéliste va de Jean Zakara buena boy oui biso to ba disciple à Jésus au moins Jésus personnellement déjà vous entendre parler Olingara TVT Kiyo. Ah, donc tu comprends. Non, Olingara qui bimisa qui ngate. Tu vois, biso to ba disciple à Jésus. Jésus boyo yebso mo kirike na nzambe. Au départ, il y a discipline personnelle, éthique na yo. On comprend que non. Une dose ya crème moko intellectuelle, ils pas na comprendre que non. Et loko na mona batebele basala ngoboye voilà pourquoi na sali boza mangapo eza batumsu ba ela ona nzamba bisinga mikona leka TVT na mona d'abord kalao ba TV zalaka na ngokaka en vous entendant parler c'est par rapport à votre discipline personnelle et à comprendre que je peux pas chaque fois être toujours accroché aux gens de peur que lobby ba rattraper na ba monanga si yo comme sikanga nazali tu vois Moussala auto sala ils ont bateau babetolo maboko lobi pe bosika yo faut être prudent tout est écrit dans la parole de Dieu ce que soy mutaza passion ou patiente à l'équipe étape wana ya préparation à quoi oui n'habiter ko pengwa te mako éviter ba sorte ba désastre et là on a no linge ki manga et là on y est pour ça yo personnellement au salarié lo ya net seconde ça mais sopona ozo sous il faut y soya oyo pena ninga boy et puis oyo da opona ozoyo ezaki pena ke benda simba kanga benda bochako no yé siko ato kabwana lelo donc il revient bientôt peut-être une élection et puis tant on y a l'élection na condition pe na kati élection na elo ezala au cas contraire et ça peut-être toyaka toyaka elo mususu ne parce que oyo yé d'abord yé na passe. Ouais, c'est ce que ça la vérité. Ouais. n'a pas si indépendamment d'abord la volonté na yo. Mais le fait que yo ka simi makamwanzambe no yebi ke non na ko défendre. Bon, c'est ça. Tu vois, eza au moins musa to ça les a œuvre ya nzambe. Yende mtabengis à conception na kati ya moisson na ye. Alors avant de faire toute chose, il faut attendre des directives. S'il y a des choses à parler, je viendrai. Mais cela ne veut pas dire que quand je passe pas, il n'y a pas de choses à parler. Mais je prie sur ces choses-là pour comprendre. Parce que bateau baota la biso, bateau bazar et belé, au bazar intellectuel, au pe bayebi makamanzambe koleka biso. Ce que là, aux autres mambo makasi devant public, kolinga koléser les gens pour enfin que bateau. Je sais pas les acquis. Déjà les acquis. Tu me bien des éboules. Non, mon frère. Tu vois, dans ce sens-là, parce que on a appris des choses, on a vu. Vous êtes évangéliste. Pour bidonner bobé, ça fait mal.
Voyez que bino évangéliste ndé bosala ke na ba église tonda na ba église et comment mke. Parce que bino bozaka na kata terrain les évangélistes. Mais Jésus votre acolyte. Oh yazaki na kati wana, obi ba te belé azaki na 70 combien ceux qui de 100 et quelques de disciples atika na bango 12. Maloba mabe ndé salaka bon. Non, tu sais quoi, les gens n'avaient pas compris le rôle de Jésus sur terre. Ce baïe rôle naïe, il représentait qui sur terre, en gaz en a 12 apôtres. Mais voilà pourquoi il y a qui bouillait. Père, prière sacerdotale, voici ces enfants. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Je les remets entre tes mains. 12 personnes, je leur ai enseigné ton nom. 12 personnes pendant 3 ans. À Théina Mukiliti, pour 12 personnes. Et puis ailleurs, le que non, non. Après le que tout est accompli. Non, à terre 12 personnes, Jésus était venu pour tout le monde. Elle aurait besoin de te payer. De te les l'émission. Non. Papa, écoute. Au moins de ton émission. Non, au moins de ton émission. Non, écoute. Au moins de ton émission, et ça va bateau Bolanda Bisso. O ba sepela langate, o ba sepela langa, o ba inaranga. Bon, on a solo moko ba sepela na oti. Na yem solo nka moko ngana constater. Posa la voraka. Donc tu vois, et ça la moutou, on t'a la évangéliste c'est pas logé. Ouais, vas-y. Posa il y a aussi au bazar qui non soka draguer yo. Abo yesimité. Au pied kanda. A tiens à côté. Monsieur Cezanini, non c'est dans Western United de lo boy. My God. On accède déjà au so bonga. Msusu, et ça que non soko abengo boy c'est non to prier na nous et simbité. Quand on va bien rendre na pesa numéro na téléphone. Ya on a le vite. Déjà ta radio wa bon musu connaître si connaît za bodo ezane to même ça ngamo ya pa tout na ngake. Bon yo au moins pour une fois ya mbaki peut-être à tirer numéro pa nzo na zo chavine de autika na iti. So bolimbo benganga. Boluka Brad. Oyebi diable a stratège. Oyebi bana nzambe bo kufeza te bana bonzambe te. Bana bonzambe mais stratégie zate. Yosko grand stratégie. Au moins le terrain autoza a ils a trop glissant. Il faut oyeba ko se protéger pour de peur que le colo so glissant au boucan. So boucan le quoi joueur na terrain au beta balete. Ba vandisio. Non, tu comprends. David, ça me sompe. Mais azonga qui? Azonga la présence. Yo senga. Yo bengi Sœur Jeannette obige oyamba ya senga pardon. Kasi David passe ngaki pardon. Kasi je peux vous attacher vie. Et pour peut-être minga yo na pas de crampe. O comprendre na bien sens nini. Mais ngana c'est pas pour la sincérité na yo hein. Faut être il faut ça la éveiller. OK. Tu vois, diable au fond la mise yo pour fond la mise. On terrorise glissant. OK, il faut aller cas de l'autre côté. Maintenant lelo bandeko na biso baza pressé. Au moninga avant la salle émission, na zone équipe mobimba on a zaki na salle émission. Ça là ba benginga boy. C'est un autre eloko na ngai. Et ça n'a pas si place wana na kati ya vidéo wana autota nao la vidéo c'est rabandi obonde là regardez sa prière na makamwa salaki sikoboyo kasiko prise bolan. La Bible dit l'Éternel il est la lumière qui éclaire le monde. Na yena kombo ya Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est la lumière qui éclaire le monde. Naïna kombo ya motote, mais naïna kombo Zamba Lola. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Zambe na yeba ki papate. Zambe na yeba ki famiote. Yesu yondo tindika na kata libota oy. Zambe soko permettre lo comme be et comme la papa. Zambe sonye ko zonge la yo. Papa na moment oyo Lazare azalaki na kati na kobela. Seigneur, libota ya Lazare e koluka yo. Zambe o répondre bango malade ya Lazare. Ezako na komema na kofate. Yesu je déclare na butwa lelo. Malade yo nzambe oye nyokoli papa comme akino na santé oye eza pona ememe na kufa te. Ensemble avec moi ngai ma benangande na sana na communication musala ya bonzambe na tozana kati mais nazara vraiment très regardant na ba mouvement musumu to sala. La sœur Jeannette a simine de biso Guimard o lelo déjà et à son âme bazokundae lelo Atie le boko na tolo et le wananga na otuna ndeyo babi vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Azaki guéri te mama na gaf siko wana na otuna ndeyo tango tiaki le boko wana place malade ezaki ezaki place wana parce que il faut retia le boko place malade ezali siko ba signe on salaki wana okomaki nini pour na raison nini
olongolaki nini po akufi. Évangéliste Valdoji bino pe bon il y a sa prophétesse lokola bino soza na corps ngana binga bino na corps de Christ lokola magistrat pe baza na corps d'avocat na banini bo mieux défendara po tisiko ndenge ça boy et ça au saneti comment la Jean-Baptiste au tchaka bato ba l'air Jésus revient bientôt donc yozo kebisa non bato jusqu'à là na moni place ozo ko infraction ti banda tozana na okanga ke non moni ser na biso na zo kebisa na bino bino bato botikali bosala boy donc on dirait gafna na to consommer. Bon, par rapport à l'image auto tu kota là, au moni prière dans la lobby, ezaka principe. Nzamba désordre. Tende to bi notre père qui est aussi. Eza ligne modèle on nzamba tikele pseudo prier photo banda ne loko. Alors moni on a baki mutu na mutaza na don. Mutu so azana don ya prière. Ils ont un bateau bazana don ya prière. Quand ils prient donc tu sens vraiment ils ont un don. Mais ça mutu musu pende za na boy apte ya makas mais la prière est l'oroté. Tu vois, la prière est l'oroté. Il y aura un baki que non communauté na biso tozaka avant tout ça l'oronion surtout to kota concertation. To prier, to pesani ba idée, c'est comment bon aboy. Oh tiens ma yo te loko to sala boy, loko to zongisa boy. Émission comme si na kokai pour sala. Comme si bien la kokai na sala. Mais loko les ali œuvre ya nzambe. Te yo to benye ni ko benye. Non, je pardon. Ya la lobité ba to bi ba ça discrimination ba misusu ba émission to sala ba bino jusque là je dis non. Il y a pas la discrimination. Et ça œuvre nzambe to koki kozwa mabeto caresser en côté. Alors au moni ko kende ko prier pour na muto aza malade. Et là, liboso babandana ko lendisa. Exhorter quelqu'un par la parole de Dieu. Tu peux prendre par exemple Luc 7:11. Avant banda procédure après. Ko banda ramba moti non. Même voiture avant de conduire, ça a un principe. Tu vois? Il y a un principe, il faut là hôtel italo checker. Mafuta maïs c'est bon, oui. Je pense que sinon tu as ça l'accident pour finir buzoba. Tu vois? Même avion pilote va contrôler tout c'est bon allez. Il y a côté na 4 bassin et ça derrière mon ça tout ça là. Alors il y a les besoins sert il faut que banda na ko exhorter la famille bato bazaki wana et puis na maladie. Tu vois? À cause de ça dans la PC Luc 7:11 au banjo hôtel c'est parce que hôtel ce qu'on a kani ninga la côté matéa. Par rapport à Yaka, papa hôtel c'est que non, au début solo ya mwana ya veuve, le fils unique de la maman veuve. Pendant un moment qui kokundaye bato ba accompagner na cimetière Jésus andole kana et quand Jésus habitambula tambula vendre rapide si comme moi na moto ayoki mawa il a eu compassion avec la femme ayipsi ba porteur mon tapo bitambula tambula yemo yesu kasi pona lukaka pona robik saraba tu vois na otambola na pesa ki n'intérêt moto ayipsi ba porteur à cercueil bon s'arrêter asimbi cercueil ordonner lève-toi tu vois a besoin si apesi maman na mwana na ye ya tchaki sokite non il y en a toqué na tchaki sokite or tu comprends même lui-même un Dieu vivant lui-même le créateur a tchaki on a bi soki za langage à diable tu vois yene mtamuta tembe ba pharisien ngala osabo na laksa donc ngadi na za docteur de loi ngadi na za tu vois et puis on banana wana hotel si papa Guy Mario soki mutu oyo soki to njo utilisons wana soki mutu o déjà ozaki na kati ya cercueil destination cimetière mais moi na moto ayoki mawa azui asimbi cercueil a ordonné moi na wana telema azilo biko bongo siko nzambe mawa wana mutu déjà vi balobi ke elsili bongo yo mutu zana na envie na kati ya mbeto na kati ya ndako na yo musuni no malgré musuni ekei mais ozana na musuni o même sous papa na biso na Ézéchiel 37 quand Jésus a bimisa ki Ézéchiel en esprit a memi ici que zaki miku à sec à tout nier est-ce que tu crois que ces eaux revivra abi Seigneur si tu dis un mot pourquoi pas mais ce qui c'était Ézéchiel a ebelaki bon tu vois là des enfants déjà comme ça mais ngai na yo erosimba lobi soki yo bande tozongi sara soki yo bigisi papa ekozala pour la gloire na yo soki c'est vrai mais ye uta soki wana ne uta dépana soki yo osala pour la gloire na yo ngala na extrêmement tu vois donc makameza nzambe abika bika te ngamona moto na sel mosala na imposer loboko mais o etikali papa mutasimbila ke munduki azati mutu pa tchaki en épreuve azade. Oh, tu comprends? Yé moko amemi makamba nzambe na lolenge moko. Evangeliste Valdoji bino ba possible ke nga zala ki nga na makamba. Oui. Ndeni. Voilà.
Ba question ça pas na ya. Kasi nga tout nit. O tu na ndeli ngana ba question ça. Ngai nazalaki na. Zelo kwa liboso. Baby no bato tia ki poigne. Tu na ce poigne na. Bona nini? Aux arts. C'était une occasion et puis que non, ba absence na wana a s'imposer. Oh. Oui. Bon, c'est la concurrence. Oui, bah t'es. Ah bon? Bino bo faut apprendre absolument la journaliste. Oh. Mais bon ça concurrence déjà n'engeza boy atala atango yo oleki. Nombre de vues. Sikoyo ba critique ezaki nini? Na pikolelo au monde en 4 ans comme ça na attaquer pe. Ba place ezaki positif ezaki nini? Na sala boy. Na créer mon monde dans un monde boy to vendre là comme ça to composer les lots. Sikoyo moi ndeko to memi ba wana yo. Et vous te compter sur quoi? Bien sûr, on dirait l'esprit de Dieu qui t'a fait parler. J'avais aussi reçu les appels concernant la visite. Il y a Guima Bessinga, ah, mais évangile c'est Vadouji. Bilos, Bossa, Moussa, la Momende, ni tout le monde a besoin de Kinde, mais au Kinde. Tu vas me souvenir banal. Autant moi, on a besoin de qui qu'on a vu non. On a Nazali starté. Tu vois, de stars qui font des choses pour être vie. Bah, tu vois, mon abamba, ça là qui va payer ça qui. On a un moto manjambe. La salle comme selon de directives de Dieu. Tu vois, sinon ça m'a camopi non mais malade caméra parce que au moins maladie à papa Guima c'est une maladie spirituelle c'est qui physique alors la physique sur mon moment spirituel que tu as ba caméra et comme il y a des défis on a dit oh ouais et puis parce que au moins balobara l'engagement mutabata ma le que maël diable a maël yamabe bana zamende non non par rapport à diable muta combattre qui papa la biso par rapport à yosko kengelu tanya donc on comprend donc là on sent ma cambrou on met ma caméra mais au tcheba te bien na libunga nga oui na nini na position non zana position oh yo zana ngwebi mais tu éviter là ba problème t'es papa là éviter problème mais on se va pas dérailler donc tu vois dans ce sens là donc au badi pour exhorter l'air à Monique ah c'était possible à partir de la parole les réseaux crota parce que la parole c'est Dieu baza convaincu oui ba bossa na ba mombongo ba bossa na ba mon sac à l'osso ba bossa na que sac à semos ko ba mon na ce les guérisseurs Jésus-Christ c'est par là que vous démarrer la prière. Comment vous vivez chaque fois que vous avez au pèsera numéro T, Western nous a raté, bango il ne vit que de ça. Ce que vous savez que non, vous savez. Au moins que non, et le Rosana, expliquez-moi tout chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Yo proposé à tes locaux. La proposé si on a posé au bana numéro ya chebiso bana numéro na bino ba bengi bino les gars pas bino non on bon pour boya ah te si bon melanga peut-être il bino na nzambela te yo siko eloko sala wana ce qu'on est pas ba mona ya wana mona ko tibata ni bunga ils ont voulu comprendre ou elles ont voulu comprendre mode de fonctionnement na yo ce que tani ko tibata bunga ko prier ata bango un mona coulisse pe o ko pesa mama matière kasi na yo conseiller bango pesa matière to so pesa kama sesi non, dans la Bible, n'a pas enseigné la prophétesse tout. Au-delà de l'enseignement, la discipline, non, au moins, c'est quoi, mon frère? My God. Et alors, au moins, la vérité, minge bimara loko la mabe, tu vois? Tu as la vérité, mais vérité cachée. Mais c'est ça, on dit que on a biso bali ko yo kati. Ah, yango. Baza pressé, yango mona ke ba besa ba tono, pam, bazo sotara tout bazo poya. Tu vois, balingi ko za l'enseigner te, balingi bango ba yebi mingi. Bango ba yebi mingi, bango te ba sola na nzambe, bango te ba monaka, donc bango ba lobara. Or que prophétie est sauvarité, et le sauva muteza parole. Oko pesa mutu, oyo ke ba doit kufana ba prophétie na ba. Mais elo monga na tanga ki ba bazo reprocher tu es trop homme. Fana za femme. Oui. Tu es trop homme. Trop sûr de toi, très pourquoi? Faites trop femme aussi. Non, je suis sûre de la personne qui m'a appelé. Il prendra soin de moi. Il t'a touché mon thème en Roger. Pambola évangile Stéphane Roger. Ah. Oh, il y a numéro dans la honte. Oh, l'adresse n'a yébité. Ce qui ça s'appelle ça après so ben net nga wo na mo eh Seigneur, c'est va déjà tirer nga G. Na Jean que na zaka. C'est va déjà ba tant ba ba numéro na ngai na lo baka ki ya uzwaki. Non, tu vois tu es trop homme. Musala oyo il faut kozala ekenge fait l'homme, hein, il faut kozala bonzambe belé, il faut kozala stratégie oyo so azale nango.
Yesu ande komila kisate Yesu azaki aseli kamopa longo atiki bino bo discuter na salo même tout le monde ça va des autres big ça même le jour de sabbat là c'était notre Dieu biso to ba disciple à Jésus to linga ko mekola ye malgré tozo ko maneti tozo ko maté mais to ko koma car parce que yende mutasaki ni abengi biso être prophétesse et ceux qui car en a prophétie boye ko la Bible ce pour moi que Saint-Esprit le baté beaucoup tata ba théologie ba ndeko na botanga Bible parce que on prophétiser na yolobi likambo salami oui bravo ndeko moi si mais diable nenga zana soka kanga Yesu na makomi bongo yo mto yibi makomi te po diable beta yo penza ba double patch okoyet siko biloko aussi a jamais ta sali bino pour corps de Christ na domaine ya basi boye sibiso sonia pour tout monde ba démonstration Denis les sikuta 50 skis tanga banda kuma ta suzia Joseph Kabila ça ba kuna les sikuta lobata vérité v côté na pena ndima po oyeba jake osanga na aventure monde avec escroquerie TV mona tout mona ngo awa ba eba pakoli Denis Sonika futa mangamba seni to moni mais ya basi pena oyo pena na côté libacité la suis par ya prophétesse Jeannette en tout cas prophétesse Jeannette pena yo Denis les sakosa na ba Sonika futa yo pena loko sali suka na yombo. Le problème est que message nae o amonaki Nzambe alakisaki papa Guimard tokolo batekeza lokuta bebi ke enani kabunjale sapa yaki wana papa o mo terrain evangeliste roi yo terrain glissa faut et puis ba blo ça faut ko yebela de bien avant kabunjale tu comprends en plus il y a eu beaucoup de hommes au bakendaki kuna na bata misala te bon abeda shu Nzambe kuta yapeko pesa ne mbongo na pesa nga mbongo abimie kutu bosana mais kabunjale saliki wana na ete pas loi nini ya bonde l'arabe j'ose croire mais prophétesse Jeannette donc yo yekutu o signé kutu na arrêt ya kolobaki akufate Yesu kuta lekeli nzela wana skotasko nga na okanga malika mabasi sûr que non message oya zwa ki za Nzambe te ezala ndeko nga na mote wana yo loba ke ngai koloba teke nous loba moi na lobi nga na za mote na otala makambo la space spirituel Genèse 22 Nzambe asengi yo kaka singa na za na kati ya makomi na Genèse 22 Nzambe asengi Isaac le comme sacrifice non yo kanga na si so to na maloba poani ba minutes zo consommer Nzambe asengi Isaac comme sacrifice et pas Abraham mwana elaka yebi sangai oyebi ke Nzambe neza na bike ngai fona pesa nini Isaac na sacrifice oyiko kanga ndoki mais nga Nzambe yebi singa Isaac Ismaël te mais Isaac so que zakata mwana musala garde ko comprendre mais mwana nga na zui na kimobange Nzambe asengi yo mais ce qu'on a Nzambe na Abraham na okosa mais ce que elo ni esagi que non Abraham a réussi aux missions la discrétion elo ko ezanga basala Nzambe belé message est vrai mais procédure de quoi saleli yango na ememi na ba chemin belé non message ezagi vrai na lo auto comprendre nga boya message à mutu te ya lo bige Nzambe mutapesa message a soleil na côté oh bon Nzambe soleil na Abraham yozaki mais yango ce que l'exi peut faire le pour ça Abraham a epsaki batu kata bala misale que non OK otumba mwana o sacrifice pas Nzambe mais ya OK o lobi côté lo va bien ya Abraham côté ezaki salami pe Nzambe pas talisi que non kasi za procédure kasi distraction ezate omoni eloko nyonso so komi ko tia caméra gloire Nzambe za suwana te donc le fait il y a Nzambe apesa biso nyonso mais eloko akabula na mutu te za gloire pour les gens de la caméra, ceux qui habitent comme le royaume de Osa, la casse ya nini. Ok, ils sont ambassadeurs légués au pouvoir. Instrument Kende. O makabona pesio. Kende quoi imposer kuna. Mais yo siko bimi loko la que non, on gade muna Nzambe. Tu comprends? Abo mataki que non, un niveau spiritualité. Si on a bête li solo na bima mutamisa mabe. La vandi silence. Azu mwana na ye, azu bakoni, azu moto, azu na moi deux serviteurs na ye na nzela. Tu comprends? Il y a un moment que l'isolé ko betama après mais so ka beta ki on avant tout le monde alinga boya et le quoi ko kepe ko sane na discrétion le kumeza Nzambe te yo ka tete na papa la alinga ka bika nga yo témoigner ka il y avait parmi bato ba puele nga ndeko mo pe tanga kombo na ye nga ça n'engage que moi yo na mono zubu ya so ki ngande na moneli image non na lobi que non procédure de amona ki ke
yo logo lozolinga na okozala tora akosala eloko na bato bapesa ta confiance nga sala makambo pona omoni musala to sala nga loba na start na sala na recommandation ya bato te na sala makambo na recommandation ya Nzambe pour intel a sali boye nga na sala rango te voilà pourquoi je vous informe na landaka o bato la sœur moi si prophétesse Jeannette la discrétion et la discipline d'abord pastorale sont dans le babongo ezala quitté parce qu'elle est allée plus loin. Il y a relancé des films oh il m'a non maîtrisé. Bon, au moins il y a tant à 1 roi 18, surtout à 36. Élie face aux 450 prophètes de Baal. Élie, l'air à Zoa qui va ça qui est donc ils qui parlent n'est pas ça la cérémonie. Élie a prié qui habite Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu comprends? À ça il prie à l'obité que Nzambe soko kiti moto te nga Élie des enfants qui n'ont pas babal. Non. À s'y plier. Adagi stratège. Adagi sur na oyo. Ça la vende calme à battre les silences. Mais l'angamba ba prophète à bal. Ba mizokis. Bala na putu putu. Ba mi bambana. C'est de au moins qui va s'agiter. Ba na nzambe sur ça li kambo. Il faut être calme. Tu as confiance à la personne qui t'a appelé. Ce qui a tué notre sœur, la précipitation, l'agitation. La discrétion peut la quitter. Ah, dans la discrétion. Parce que c'est l'os, papa, spiritualité que dans la discrétion. Et là, on y a ce qui est dans la discrétion. Pour les arrations, on a dans la famille, on a malade, ils ont la carte, ils ont bomba. Eh, ça va, buena. Pour diable n'est pas opéré par mon, il faut y avoir évolution. Sur une évolution, on a hauteur côté. Il faut y avoir parce qu'on a ni maman, on les simba, il y a affaibli, d'accord, ah c'est là. Sur ce de comprendre la position dans yoté et tiens que tout passe. Parce que l'homme a fait tout ça là-bas, il se pose que papa trop maladie, ça la publicité. Il faut d'être balancé qui déjà image de moni. Bata mette ma malam ou basonga qui basongi. Mais chaque jour, papa. Et bah journaliste c'est biso peut-être nous voulons l'actualité avec qui vedette. Mais bina bozo tala ka ke mbongo, mais maladie na les mbongo, te pote ça ki mbongo, mais elle ngabika. Malade, comment est-ce que les guérisseurs par excellence? Et comment est-ce que les cambouillards, bomba papa, discrétion, tu prier pour na papa na biso? Mais pourquoi le professeur Valdoje, ce qui est là, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Tant au moment que non, beaucoup s'agitent, beaucoup font des histoires sans discrétion. Il y a une tourne, on a politique, on a d'abord vivre d'abord en soi-même, nous allons pas, au salaire coulisse, mon bon père que non. Non, tu vois, ngazaka eloko ba osala na sala te o ba sel tingi na sala ka. Eloko ba osala na sala te pour ba ba sali. Non ça soni. Te mais wana oyo ngana proposer na ko za. On appelle cet exemple te, loko la ba sala ki. Baza ba serviteur, ba servante de te ba kendaki. Donc ngana okeso sani. Mais yo zaki déjà consciente que ndenge formule bazo kendela zaki. Après singa personne na kena me mambongo te, emso boya mbongo te. Parce que maladie le on a kine koma so keta muta maladie faut me mambongo. Net singa so na muta ba prière rebelle ba verset belé les kate. Na lobi te que na famille papa Guimar. Là na pese exemple. Te to bongisa déjà pour yango ba bamba kolango te aloba ko na. Te na lobi makamba réalité quinoise, makambo esa malelo so muta obela. Surtout so ba moni présence kaka ya mutu. Surtout biso to les grands na télé boy c'est que les gens na prochaine en bon or biso to bata acte 3 moi c'est fait ko ratiti biso to bata acte 3 au moins l'homme infirme là doté manakamba ban acte 3 té l'homme infirme ko ba c'était o kas to tanga bible oui dernier ça ça ko mikolo ezaka deuxième kilt so tunye deuxième kilt ebso que non tikela nga deuxième kilt abani kinga ni shiki mukadi ebona yo parce que ko mi deuxième kilt acte 3 oh mais ngana la ligne yo eza bible oui acte 3 té acte 3 ngana motei nzambe bato bolinga botikisanga mosala omutu abenginga kuta tikisinga te aux évangélistes te wena mwana mwasi ola. Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la belle porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'a porté ou on le déposait là. Il demandait de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer et leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention, pensant qu'ils vont lui donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche.
eloko makasi oyo papa na biso azali na besoin nango yango wana guérison qu'est-ce que réaction ya babi na mbongo te kasi apesi oyo aza nango neti nga évangile Stéphane Doge na opesaka oyo naza nango deuxième kilt oyo nzambe apesi ngai nde na opesa yo deuxième kilt tu vois tikomimanga makambo wana siko nga oninga soki nakei kotala mutu prière ebele côté ebele mbongo kosatendre te na opiombo kasi on est deuxième kilt parce que faut deuxième kilt eza te sikoyo mosusu nga soki namemi bongo mso eleka te na bafamille mosusu mais oyebi siko problème ezani lokwa yo boyaka yango neti makambo ndenge ezalaki boye ofongola ata mwa numéro mo boye batina mwa deuxième kilt na boyi non soki moto ana possibilité opesa na ya ede ndeko ya mabe te soki eleka na nzela nango bato ebele bango boye bapesa ninyo mbongo nani neti makambo aboye oyebi no naina sunga motu moko me nga moko makoki eza te nga nasengaka te te mais mpona lisungi te mais moko asengi ti nga esenga mbongo ndenge nini yo mpe kitro si boye ndenge kitro sir te omoni biso lelo toza respecte te toza respecte te mpo na nini torespecte norme ya mosala te badisciple ya yesu baza bato baza na charisme ya bonzambe jésus asenga te mona esika jésus alela non jésus alelanga makambo mosusu mpona masumu na biso me lela te kasenga na mpiaka boye edenga kasi ndenge moko mpe biso bakoyaka me baoyo baedaka biso mpe bazali oyo nzambe atia pembeni na biso fo tosenga kaka non tokosengaka te papa soki lelo bazofingaka baprofetese baprofete ntongo midi pokwa mpona kosenga eleki prophète a muta pesa numéro te popesa numéro trop lokola ba musicien ba bengo pour sala nini prière papa yo le bien que prière deuxième kilt limité prière au feli donc tu vois nga na roya na kopesa parole na pesi o ndika bonza ma pesi nga guérison mais na mbongo enveloppe otika te na mbongo te oya zana ngo bakobakisa na oya zana ngo te bakolongola même po azana ngo siko zo boya deuxième kilt point bon mutu na mutu osama mlolenge oya moni nga na orpheline batuna nga seza mutu mo nga tina biloko te na ngo te de bat balinga baleka panga bona batuna nga évangéliste ote yanga bitala bolinga kolia biloko me prière bolingi te bato bayoka bula bongo bebi mitema na bino na mutu lobiki azana dona ela mutu musu dona eza prière mais nga na mote so na yesika il faut na te il faut na prier siko yo zolo balanga ko prier yo zotala ka soso ka deuxième kilt my god évangéliste Valdoge papa oseki makasi me point la série pour na lesengo na vite eza grâce na vie na telemi Poser Jeannette a kwei. Sinon t'es quoi ça? Na lobi na le sengo pour na zuvi na moni mokola siki za grâce. Ebele ba koti na moko to leki bon na nini? Oui, ya mona lobi. Mais est sengo sous makasi parce que oza sauver na kati ya bêtise la makasi oui. Non, problème est que non, ndeko na biso agafe. Le loko ye ekomelie. Attirer kaka leçon biso pe to tikali to tirer leçon. Yo boy na oza chef. Mosala nzambe il faut to tia na litoi que ceux qui nzambe apesi directif, biso kende sika boy sala boy. Kende. Mais ceux qui nzambe apesi te bien la question vision, quand ta prière sambela pour nango nzambe apesa yo signification ya eloko. Msu pe ko za pesa un message mot dans l'ensemble. Okolo baraka non, na moni liwo ko ta théâtre en tout cas faut prier babilo mo bongo. Tu vois? Mais là yo tapika que ça yé mutu na monaki. Ce que mutu akei. Pas ça important peut-être ba liwa papa Guimard. Ba liwa e banini ba maladie ona. Ngala senga nzo ba maladie moko que non avant na kufa na bela pour na zata ko se repentir. Oh. Ouais. Yo faut bela le sous. Yo so se repentir bela le sous. Non, ozo comprendre te. Toko kufa ti. Bonde na bika ki na liwa na ozo kufa soute na kufa. Mais na zui moi tamo ya mukie sous na vana ko so na ba ne exhorter sous ba tato na mbeta hôpital ba ba talanga. Mais ba liwa za ba mort sibite ba toute chose sibite. Mais ba faut liwa ti. Ce que nengo za boye. Question directe. Et logo oyo sert Jeannette à Sali. Question directe. Et monsieur Sili. Oh. Naza c'est la question directe. Oui, non, pas et monsieur Sili. Asene. Question directe. Mais ça ça dit à Nzambe, c'est ça qui m'a bé. Tout à la caméra. Question directe et monsieur Sili. Sert Jeannette a gaffé toté. Ndekona biso asali gali na boye. Phrase te, ezaba oui non. Jacques 5:12. Ba pekisa biso ko sala serment. Abeti à côté. Abeti à côté. Ouais. Ndengo zotali boy. Azonge la musique, toi même ça nzambe. Bon. Émission est à ça moi. Bon,
koyoka badio bapropos ndeko alobaki non loba évangéliste Valdogé, s'il vous plaît. Et ça, question directe. Non composé dans ma phrase. Mutabenga ye nzambe. Par rapport à maloba loba. Non, par rapport à maloba, mutabenga ye nzambe. Nzamba longoli ete. Biso pe bandeko to longoli ete ye mo wa milongoli. Le roi la milongoli, nzamba otika la nzamba o s'arrêter ko nzambe de pour Jeannette abimina moso nzambe. Onga la osengo ka ndeko na ngai, zoata ya ko se repentir, yebisa nzambe sola na a papa te. A papa sola na ye ayoka yo. Donc c'est ça. Valdogé, oyebi ke muntu nyonso soka kota ministère nzambe azana fa sala. Ouais. Yo pour ça la vœu. Oui, bien sûr, il ratata. Sikoyo na vœu wana soko respecter te lo ni ko komela. Il y a danger. Le roi Serge Jeannette. Franzambe, oui, l'homme sous tout le bateau aussi quand même. Qu'est-ce que c'est gâté? Quoi, Dieu le connaît. Avec musique, avec musique, à déborder, dépresser ma borne. Donc ouais, donc aux arabes que nous avons biso, à temps, à se cacher nano, à la paix à fermer, à bon saignement, baza trop de vite, baza trop pressé. Moussa Nzambe qui mate, caméra qui mate, et Rosala kaka. Ata biso to leki e ko sala kana bato ba ko yakaka ko sela ka nzambe. Donc bazo attend batanga ba yekola makomi. Cet espace en a dispo parce que rose la prophétie raté mais sans la parole té okwe kaka. OK. Si le diable a tenté Dieu par la parole, donc toi si tu ne connais pas la parole, tu seras aussi tombé, emporté par le vent. Je vois que la question sur qu'on a tout notre péto kabwani. Ota la sikoyo la sœur Jeannette Nenazabwe. Yebseka maman ko bunginzela. Mais clairement, oh, Sœur Jeannette, Jeannette Obungi. Sœur Jeannette Obungi. Voilà. Et makambo yo lobaki. Merci. Oh, yo bangate déjà. Na biso ko espère mbali. Kasi abungi azonga na la fermi batangise Bible c'est tout et pas zongi suna na plus fois senga penza mbe pardon pas zonga na musala nzambe. Donc aza break. Oh, bongo afinginga. Amagene nzambe respinga te. Na bino pe corps na bino afingisha. Ça n'engage que elle. Merci. Merci. Un mot. Na pesi bato nyonso nte na pesi mbotete. Oh. Na pesi mbotete. Voilà, tokomi na suka. Mbote na opesa te. Opesa mbotete. Tete. Kwani? Na opesa. Numéro de téléphone 080. Oyebi bien que na opesa te mais on a posta ka ya rango azaka orgueilleuse. Azala kanisa le roi est-ce que sur la pesi numéro te ngo eza si genre orgueil. Ezaka mutu na éducation na ye. C'est tout. Plus 243. Ezalaki bongo wabino Roger Bouya nayambaki po na bino bongo l'évangéliste Valdogé oyo wapito solaki nae par rapport à l'actualité ya prophétesse Jeannette na makambo alobaki bomoni ete makambo na Nzambe esengi kozana bokebi makasi pambate okoki ko sala oyo Nzambe asepelaka nango te. Merci bongo na Jonathan Mukadi wazaki na prise de vue pe na baebanso oyo bakosunga na réalisation wana na ko bossa na bongo te ni niche mosolo oyo wapi ko réaliser émission oyo na Chic Mukadi tokokuta na bongo na ba numéro mususu soki Nzambe akoyate na bossa ni bongo te pe blessing. Merci na bino baebanso bozuli bako kolanda ngai Junior Tamboy pe Bijou Ntumba depuis la France. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.
le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family in Christ prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaider Jésus-Christ. L'audience élevée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombo nanga Ezekiel Matitika, naza prophète oyo Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yi don ya kosambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimia ezate na kata libala. Mobala zulo bambanda, soit mwasa zulo bambanda. Ozana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance. Oluki nyonso ko sala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio o contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Eza numéro ya prophète Ezekiel. Benganga na ko sabela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons-là. Okopika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créez une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okuzwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nyons Italie site nayo, Binga Biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Bissou TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.